Voilà, Moté Bandeko de partout, Bozolanda Biso, dans les réseaux sociaux, Villa Matadi, province à Congo centrale, de partout, vraiment, dans confiance. Bopé Sarabiso, Bolanda Biso, comme habitude, dans l'émission Nabino, émission Nabiso, où il y a éveil, il y a conscience, il y a l'air du verso, l'air de la vérité, Bazobenga Yango, Tando Kiakinati Massa, où il y a qu'à enseigner la spiritualité, la politique et puis la science. Où ils allaient les trois principes, les trois valeurs, où il y a développement selon les prophéties, selon les enseignements, selon le signe du temps prophétisé par les grands seigneurs, prophètes Kimbangu. To Pesimino Bambote na présentation, il y a un enseignant Longi Matondo Meya, Mwana Nzinga et Fumunanga. Vraiment, nakozalanga mokote lelo toyeli bino actualité oyo tokolobela na poko lelo tokokabola ensemble na ba téléspectateurs nyonso balandaka biso ba fidèles téléspectateurs ya émission oyo tokolobela sur les testaments de Fumu Kimbangu, les prophéties de Fumu Kimbangu le 10 septembre 1921. À bientôt awa tokoyeba ko célébrer na oitali les prophéties de Fumu Kimbangu oyo ezali tableau de bord oyo ezali programme ya monde spirituel Nzambe apesaki à travers notre prophète, parce que prophète azali incarnation représentation ya Nzambe et nini oyo Nzambe apesaki pa ya prophète tokodécouvrir yango ensemble na moko ya ba invité na biso ndeko na ngai enseignant aussi na message à l'ère des versos, il y a 4e génération, l'ère de la vérité, na kanisi na sima ya caméra, il y a biso Kevin Musita ako fongola invité na biso toyeba kopesa yesusu mbote santé bosia ba téléspectateurs. Mbote ndeko na ngai Tata Matondo Meya, mbote pe na ndeko na biso ingénieur Kevin Musita kuna na cabine technique. Mbote na balandi nyonso bolanda biso na Congo central, plus précisément la ville portière à Matadi. P3 commune na biso eza na ville portière à Matadi, commune de Nzanza, commune de Mvusi, commune de Matadi. Ya bino ndeko na kombo ya Tatansimba Mvula, tozali mokontoma na kati ya religion africaine de yewapi tokabola bisolo elongola. Merci Tata Vula Thomas, je pense que Bayindo bazolanda biso, bazolanda biso par rapport à la thématique, il y a sujet na biso étali les prophéties, il y a le 10 septembre 1921. Je crois que tu décortiquer yango, tu manuler yango, tu éclairer opinion Bayindo bakota impé na kati ya programme ya monde spirituel selon révélation, selon les prophéties. Il y a le 10 septembre 1921. Na évité par rapport à l'Italie, les prophéties le 10 septembre 1921. Ya liboso tozonisi matondo lisusu ndeko na biso Tata Matondo. Prophétie eseneli bandeko bayebango na terme simple tokobenga ngo lokola eza lokola thermomètre. Soki moto azobela bakotia thermomètre po bayeba température ndenge yango ezaleli. Prophétie ezali lokola boussole bandeko bamataka na bapepo po bakende mosika mpona bazala guide esengeli bongo boussole ezala lolenge moko mpe bandeko boyebi tétoscome ezali appareil ezokodéfinir mpona bato bayeba ke voilà nature eza boye. Voilà prophétie oyo tokolobela lelo le 10 septembre 1921 ezali prophétie ya Walongo Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu oyo azali mokonzi mobikisi ya Bayindo. Alors prophétie eyaki pona bato bayeba programme manaka ya Père Créateur. Père Créateur na mokilo balobaka za juste. Alors chaque race ceux qui baza perturbé baza kobunga, voilà Père Créateur atindaka mobikisi to pe molakisi nzela oyo bokumba bato wana babungaki to babebaki nzela wana ekosala ete bazwa lisusu programme ya Père Créateur, volonté ya Père Créateur eza nini na période wana. Voilà prophétie oyo ezali bongo bilaka na lingala Walongo Fumu Kimbangu atikaka le 10 septembre 1921 na mboka ya Mbanza Sanda. Alors na kati ya ba prophétie wana
éviter ce pour permettre de continuer à rappeler les spectateurs valeur et importance sur la prophétie parce que le Congo est allé pays prophétique, Congo est allé pays spirituel. Pour diriger Congo, il faut aux la régie la prophétie. Il faut respecter aux allés spirituels. Il y a Congo né en lobby Ngunza Unayal. Donc c'est-à-dire que vous allez conduire un programme. Il y a un monde spirituel, il y a un Congo selon les prophéties. Alors est-ce que ça a une importance, peut valer, il y a la prophétie. Et ça est très important pour ceux qui ont même un papa, ceux qui ont tiré le programme n'est pas maman, maman a le logo pour ça la tête. Alors, maman vous allez le logo pour ça la tête, papa a tiré le programme. C'est-à-dire, bateau va dire bongo, ah papa so a tiré le bongo, on dit à maman vous sommes aboué, à vous salaboué. Les mêmes na kati ya ba prophétie, ceux qui boye bi ya moté, voilà sika bato baza limité, bato baza calé. Les sika balobi ki ngango za ntoto suka se solo bato balingi ko consulter ba document ya ba prophétie o daki se bisoté Afrique ndezo sala ki bato bazo tambola bazo ebate nini yango ezoya liboso to nini yango esengeli to sala na période o tozali voilà ba prophétie ezali torche pona komona nzela esika molili ezali prophétie ezali torche pona ko pesa biso avenir. Il y a Mboka Oyo et les loyo Mboka Oyo ezali dédié na maboko ya Songolo Pakal. En réalité Congo parce que pour trouver la prophétie il faut mutu oyo azali guide, mutu oyo azali lumière oyo azopesa biso pour na Mboka Oyo et avancer selon avenir, selon les prophéties. Alors les loyo Mboka ezali état laïque, Mboka ezali na beaucoup de prophètes au Kingandi, Songolo Pakala tout ça. Bon les loyo c'est effectivement tout le monde que non qui mango quelque part aza ignoré et makamona epeza bafoué na éviter au Congo là qui est qui mango d'abord peut-être batba la biso ba valeur ya ki mango kati na Mboka na biso to kati na Afrique par exemple. Ah volusi kimbangu esengeli bandeko bayeba boye soki peuple bato moko babebi to babungi tata mokeli ya bikelamu nyonso atindelaka bango molimo molimo wana akozala lokola milimo ya bato babebi te, c'est-à-dire molimo wana akozala molimo ya moto makasi po aye po apesa bato wana moto po apesa bato moto. Tozwa exemple lokola soso ateki maki mais soki avandeli maki wana te apesa moto maki wana ekotikala kobota te lolenge moko mpe biso bayindo na ntango tokoteki na bowumbu tokomaki lokola maki moko eza abandoni sa mama oyo ya kovandela maki wana mpona abotisa maki wana basusu. Voilà sikoyo mfulusi kimbangu tata mokeli akaniselaki biso molimo ya moto mpona apesa biso moto c'est-à-dire Saint-Esprit molimo ya pete po mindele ntango baya awa na Afrique boyebi ntango conférence de Berlin esalema na 1885 bakaboli Afrique. Alors mabele na biso oyo ezalaki source ba propriété ya biso te bakolo mabele ekomaki ba propriété privée ya bato ya bamboka na bango ba mindele. Voilà Congo colonie ya ba Belge portugais ake kozwa ngola pe bongo na bongo ba français bazwi ba Mali ba Niger pe ba Burkina Faso pe ba mboka nyonso ndenge bakabolelaki yango. Alors lokola Congo ezali motema ya Afrique nde sika nde molimo ya moto ekoya kokotamela tobengi volusi kimbangu ye wana mobikisi oyo ye na moto mpona alongola biso na malili to na bosoto to na lopango oyo mondele atiaki biso kotoyeba moke ntango tozolobela lelo Congo na cartographie ya conférence de Berlin nde babengi yango Congo mais avant ezalaka Congo te na cartographie nde mondele adesini yango lelo. Donc voilà la raison wana volusi kimbangu ayaki mpona apesa biso moto fait spirituel. Alors si réellement Fumukimbangu azali guide, azali lumière, azali moto, azali étoile kati na biso et tango lelo bato bazo dédié Mboka Oyo na maboka basongolo pakala poto tanga te et ezali ni l'ignorance to ezali manque de reconnaissance
tout ezali nini et puis réalité ma conséquence c'est que la nini lorsque tu as bafoué ou azali lumière ou azali moto ou azali guide nyoso lobi wana nini koloba par rapport komona bandeko na biso eza déjà mokili oya biso ndenge bayindo babebelaki déjà na programme ya babindeli to programme ya baétranger. Alors ozala na bango baza lokola bato baza ya kokufa tozomona pena ke ebembe ya kotelema do moyindo akoma lokola ebembe ya kotelema, c'est-à-dire kati na ye mutu partie physique aza mutu azomona na misu otali pena misu ya moyi mais azomona na ye te avenir na ye lobi ozomona mutu pena na matoi mais matoi ne wana ayokaka ne lisusu voire même ata eko ya mokete ya monde spirituel. Moyindo ndenge aza na ti ozomona ye azotambola bongo aza lokola ebembe. Voilà raison wana vulusi kimbango baya na mabele na biso ya Afrique mpona kosekwisa biso. Vulusi kimbango aza mosekwisi mais bato lokola baza na programme oyo basatashaki ya mondele. Alors programme nyonso wana bakotaki eza programme ya mondele. Alors na mateya nyonso bazwi bango bazo croire kaka na enseignement oyo bazwi. Voilà raison wana bayindo soki oyoki aza na Islam azo croire kaka na Mahomet pe bakoko ya baarabe. Soki aza na christianisme azo croire kaka na Emmanuel Yesu pe ba Santa Maria ba Joseph Paul. Mpona ye connaissance wana eza bongo. Or déjà eza déviation. Voilà raison wana nyonso oyo bango basimba na mutu religion africaine to ye mpona to déboulonner bango doto longola bango to longola bango na kati ya baprison wana po ke bazongela sikoyo bakokoko oyo ya biso to bazongela origine oyo ya biso ya spiritualité na biso de refaire éveiller. Je pense que gouvernement religion africain et ko déboulonner système ezongisa biso na programme ya monde spirituel oyo ezali prévu pour la réalité à venir na biso oyo le cas que nous avons le 10 septembre 1921 et les loyo ba congolais bazolanda biso ba théâtre dans biso partout dans le monde province à Congo central ville à Matadi bazolanda biso et Congo est un pays prophétique et Congo ezali na ba potentialité nyoso et tolinga pena no omeka no botangela biso ba prophétie mo ezalini. Est-ce que la réalité na yango tozo vivre yango parce que kolobé la prophétie oui mais ko vivre prophétie et ça eloko mosusu. Alors réalité ya prophétie ezala na accomplissement lorsque les autres qui s'amandent ba kobenga yango prophétie. Alors on évite la prophétie yango ezali nini le 10 septembre parce que tozo kende aba congolais baza censé ya koyeba yango micro ezali na ngambo na yo. Matondo mingi tokotanga wana balongango ata kotokozala vraiment na kati ya insistance te ya kozala lokola français mais to permettre po bandeko bana réseau bayeba kolioka mona minoko oyo totangi mwa mingi na kati ya bowumbu to mpe français donc il a molimo permettre biso totanga yango na kota bapaya 10 septembre 1921 fumukimbango nsima kotambola na ye akomi wana mondele azolandela bomoi na ye nde akotaka na kati ya temple to pe kinlongo. Alors yango bakomi awa na kati ya prophétie fumukimbango azoteya na kati ya kinlongo to na kati ya temple wana na mbanza nsanda alobi nini chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre Créateur. Dieu parle à travers les hommes qu'il choisit. Le 10 septembre 1921 fut un jour spécifique pour l'homme noir, Tout au début du culte matinal vers 9h juste, Fumukimbango entra dans l'enclos à Ramon. Donc à côté dans l'enclos à Ramon, son visage est grave, son regard vif. Il s'adressa à la foule à ces termes. Simpangisan, je veux dire, mes frères, l'esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités gouvernementales est arrivé.
Tenez bien ceci avec mon arrestation. Commencera une période terrible de disciples persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'esprit de notre Dieu tout-puissant, donc PVSA Tata Bampungo Tulendo, ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Les autorités gouvernementales, donc vont imposer à ma personne physique un long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu le Père. Dieu le Père, s'il vous plaît. Certes, ma personne physique, donc, Kinsunikiame, sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle, donc, Kimpevekiame, se mettra au combat contre les injustices sémées par le monde du peuple Olimbisi, contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car à propos du champ d'action de sa mission, donc Fumu Kimba nous dit: j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo, et la race noire du monde, donc Zindombe Zazo. À propos de l'homme noir du Congo, de l'Afrique, et le premier gouvernement de l'Afrique, Fumu Kimba a dit: l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront, les guerres Ebele Babitumba persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernements de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernements, donc Miyadi de l'Afrique, entraîneront sur les conseils des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. Kobi, à propos des chaînes de l'Afrique, aux chaînes d'Abilengue Afrique, qui seront détruites par les vies matérielles des Blancs et qui voyageront dans les pays des Blancs. Fumukimba a dit ceci: la misère s'installera, beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront détruits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, deviendront la proie des Blancs, donc Nkuta za Milele. Il y aura beaucoup de morts parmi eux et certains ne reviendront plus leurs parents. À propos de l'arrivée du grand roi, à propos de l'arrivée du grand roi, Fumukimba a dit: il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. À propos de l'arrivée du grand roi divin, Fumukimba a dit: il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle.
celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors, s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel, Kinzambi, pouvoir scientifique, Kimasai, et pouvoir politique, Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ces rois. Je liquiderai l'humiliation que depuis le temps les plus reculés l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car toutes les races du monde ou de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. À propos de sa recommandation pour découvrir la falsification de la Bible, Mokimba m'a dit ceci: continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus nous apporter ces livres et ces principes moraux contenus dans ces livres. Il faudra que les voleurs soient saisis avec l'objet qu'il a volé. À propos du livre sacré, à propos du livre sacré des Noirs, de notre prophète, de notre écriture, livre sacré. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrits des choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo. Ouais. Il sera transcrit à l'aide d'une écriture que je viendrai moi-même vous inspirer. Un long instituteur enseignant viendra avant mon retour pour écrire ses livres et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans Saint-Lomi, qui préparera les peuples du Congo, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors il faut que les peuples du Congo d'abord soient instruits avant cet événement. À propos des pays qui menaceront le Congo et l'Afrique, quand les peuples du Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera attaquer, à s'opposer, sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si au jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, n'aura même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car exister physique, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer votre prochain et espérer de rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'a pas le temps ni l'espace. Il est tout dans les tout. Donc, Wena Wakalunga. On a cochité, monté. À propos des recommandations des langues maternelles,
La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par les enseignements et les principes moraux des perverses du monde européen. Donc, Mavanga, Mabisimputu. Elle ne saura plus leurs principes marteaux et ses ancêtres. Et il ignorera sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues maternelles, les langues étrangères seront oubliées, car il viendra le temps, les langues maternelles, les langues étrangères de l'Inde seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain, donc Kango ou Abantu, une langue qui sert comme une alliance de communication, Singa Wambila. Alors, parole de Fumukimba, tout qui est la parole de Fumukimba, on a reçu ici, Awa Ezali, la prière. Prière à vous tous les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous tous les 7 anges qui siègent à la cour du Dieu Tout-Puissant. Prière là où s'élève le soleil, où là se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière à vous tous, à vous, notre Dieu créateur, donc solaire, Mbalo. Prière à vous, notre Dieu gouverneur de l'humanité, Finanza. Prière à vous, tous les anges de la terre et de l'air. Prière à vous, tous les anges qui gouvernent les eaux et les fées. Prière à vous, tous les grands esprits comme. Prière à vous, les anges de la guerre qui gouvernent les Congo. Prière à vous, tous les anges de la victoire, qui luttent dans les 4 coins du monde, des cieux et de la terre. Au nom des lèvres que vous m'avez confiées devant les cieux et la terre, je les répète 3 fois. Je les répète 3 fois. Faites en sorte que votre sainte bénédiction puisse remplir les cœurs de ceux qui se lèveront pour aider les peuples du Congo. Je vous le répète encore 3 fois et je m'adresse à vous. Et je m'adresse à ceux qui méprieront mon œuvre par ignorance. J'implore que notre Dieu créateur, afin qu'il leur pardonne et qu'il leur ouvre la voie de la compréhension. Mais garde à ceux qui font se servir du couteau, des flèches, des fusils, des poisons et de la sorcellerie. De la sorcellerie et de l'envoûtement ou tout autre moyen licence pour causer la mort et la désolation au peuple du Congo. Ce genre de triants, qu'ils soient des blancs ou des noirs, qu'ils soient des Bakongo perdus ou des Bangala, qu'ils soient des Baluba ou des Bachouaïli, ces esprits de ténèbres que faisaient Bumbusi, je les jure au nom de notre Dieu et je les jure au nom de tous les envoyés qui ont été tués au Congo, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, que
leurs esprits maudissent les ignobles individus, qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles. Voilà, merci beaucoup Nakanisi pour l'année lecture. Pour l'année lecture du début à la fin, il y a prophétie à le 10 septembre, il y a Fumukimba, mais maman a les Kambe Gozala, tout kota na réalité, tout kota na fond, il y a Maloba Oyo, est-ce que réellement, et Zola Tanzoto, est-ce que réellement, ils ont mythe, est-ce que réellement, ils ont vraiment réalité. Ne par là, tu vas juger prophétie. Ne par là, tu vois réellement que les alliés exacts, tous les alliés n'ont pas falsification, ils ont pas montage pour la briller population, il y a pas congolais et puis pas théâtre. Alors, tout le monde, tout décortiqué, paragraphe par paragraphe, lettre par lettre, ne pas il y a gérer ces lettre par lettre, donc mot par mot, tout le monde peut-être toujours dans la chaîne Abisso. Et puis, vous allez toujours coacher, puis brancher, vous partager, parce que septembre, il faut tout décortiquer, les Congolais, comprendre, les Congolais, avoir connaissance. Parce que sans les prophéties, tu peux projeter l'avenir. Sans les prophéties, tu peux pas l'identité. Sans les prophéties, tu peux pas des moments. Par rapport, il y a réalité, il y a monde spirituel, il y a volonté, il y a Nzambe, il y a alliance, il y a Fumukimbangu et pas il y a Biso Congolais. Donc, nous avons un aveuglement. Peut-être. Alors, Tatati Mavoula, vraiment, tu es évité par rapport, il y a les tigres sociali, Awa, Congolais, Bazolanda Biso, population Bazolanda Biso, partout Bazolanda Biso dans le monde. Par rapport à la réalité le 10 septembre et puis à la prophétie, c'est vrai que tu as décortiqué en haut, toujours branché dans l'émission d'espace pour décortiquer prophétie page par page. Tu peux sur Malo. Matondo mingi ne tolobaki bandelike prophétie, ezali boussole, ezali thermomètre, ezali tétoscompe pour la EPS biso lolenge otolimbi tomiyebela awa prophétie elobeli na tous les domaines, elobeli domaine spirituel, elobeli domaine politique, elobeli domaine scientifique. Alors awa ibandeli nango Wandongo Fumukima olobaki chaque être humain a reçu un don spécifique ingoloba na kati ya moto ana don moko eza spécial. Alors ezali mpona nini? Ezali mpona kotémoigner monene ya père créateur. Donc ndeko ozolanda ngai don oyo oza nango eza mpona kotombola, mpona kokumisa to mpe mpona kopesa lokumu na président te na roi moko te. Ezali mpona tata aboti yo te, mpona mama aboti yo, mpona ndeko na yo te, mais eza mpona kotalisa monene ya père créateur. Soki lelo à propos ya bajeune ya Afrique mpe ya Congo, Wandongo Fumukima olobaki bakokima likolo pasi tomoni yango. Et na côté etali désordre balobelaki yango qu'un grand désordre spirituel et matériel s'installera tomoni yango. Tatatimba tozonga nanu na don spécifique na premier paragraphe parce que ça alinéa liboso fongba mazoloba chaque être humain a un don spécifique. Alors quelque part yemoko Fumukimba wazali envoyé spécial. Il y a Mutomoko Songolo Paka. Tout la communauté selon ba interprétation de la débattre mais de éclairer les populations. Ceux qui trouvent des réponses sur Gozala ne vont pas réagir mais tous autres éclairer don spécifique pendant que Yemoko Azali envoyé spécial na éviter et c'est quand on a éclairer la population bazala d'habitude. Alors le père créateur a doté apesa makabona moto moko do bikela munyonso tata mokeli nde mutapesa biso makabo wana yebe mutatinda biso awa na mokili ezala bamvuluzi nyonso boyoka na mokili oyo mutatinda bango père créateur ezala Mahomet ya Barabe, ezala Bouddha ya Asiatique, ezala mvuluzi kimbangu oya biso, ezala Shiva oya Indien,
bazwaka bamakabo wana mpona baya kobikisa mabota balobi kezali envoyé spécial ya songolo pakala te wana eza piège ya baoccidentaux na baekole na bango mpe batongaki awa mpona bayindo bazala capturé lokola baza condamné na kati ya prison. Donc kolobaki Mfulusi Kimbangu azwaki don moko boye epai ya mutu oyo azalaki abotami na mama na tata eza lokuta awa lebi septembre Fungimbangu azoloba ye moko alobi awa aza envoyé ya père créateur Mvangi Mpungutu Lendo. J'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo. Donc Mvangi Mpungutu Lendo ye moko a prophétie bandeko bazana mangomba tout ceux qui posent la difficulté pour avoir moyen de contacter biso to pesa bino prophétie oyo so ok na mangomba la majorité ceux to lobele on kemi na monuka bapaya pour que permettre bandeko bayoka mais na ba minoko nyonso ya ba Kongo babilaka oyo ba prophétie oyo maloba oyo ezali oyo ya bango moko Mfulusi Kimbangu batindama epai ya tata keli likolo na seme epai ya mutu moko songolo te oyo peut-être tozala clair mingi balobaki na bamangomba mosusu balobi ke azali envoyé de Jésus-Christ. C'est faux. Mfulusi Kimbangu c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver notre race. Donc Mfulusi Kimbangu c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver notre race. Ndenge Emmanuel Yesu na Matthieu chapitre 15-24 atalisi pe mission na yega yaki po bikisa bana Israël no ya biso pe atalisi kere ko bikisa ko na biso ya ko bikisa biso ba yini. Donc ba ignorance wana bandeko bakota nango eza par rapport à enseignement ya mangomba o eza piégé et pas ya mondele. Donc mangomba wana esalaka pona kotombola ki mondele me ki boyindo te. Mais religion africaine awa biso te olobela prophétie na réalité na mona maloba ya Mfulusi Kimbangu ko Mfulusi Kimbangu ayaki pona bikisa biso ba yimelo to ko bomba ya muti. Donc apparemment toyoki na premier paragraphe Fungimbangu yemo azoloba ki azali envoyé par les pères créateurs et chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner la grandeur de notre Dieu créateur. Ya mutute ya songolote wana Fungimbangu azoloba le 10 septembre 1921 nde tozo interpréter maloba ya Fungimbangu ya koko na biso te ya papa na bino te ya ndoko na bino te mais ya Fungimbangu ye moko en personne azoloba je crois paragraphe 1 to décortiquer yango bandeko mo ba comprendre que non to décortiquer à propos ya ba jeune à propos ya politique à propos ya science à propos ya boy à propos ya boy tout ezali noir sur blanc Fungimbangu abosana ke lokote asala ke hérité abosana ke mutote et sur tous les domaines ezali clair question kaka nde ya biso to appliquer to landa pe to cha na misala invité tata Timba Vula mot de la fin un mot résumé na bande ko na biso par rapport au 10 septembre les prophéties ya Fungimbangu. Prophétie est claire, il y a un des biso force, il y a comment on a les sous bateau pour tous ceux qui m'ont lobé. Donc il y a famille ceux qui besoin en zone cité beaucoup mieux que des fois en zone c'est le aussi les sabino la rodane la rolia bino va si bino pour des fois en zone mais en zone c'est na biso en Mfulusi Kimbangu donc on a la kisi biso lumière ni to comme fort bande ko na ngai to songa et pas en zone c'est na biso donc to songa et pas ya tata na biso yende akolakisa biso ya malamu akolakisa biso nini tokolia malamu tokomela malamu par rapport ya bamate ya mosusu ba tata tolandi balakisi biso kolia ya mabe komela ya mabe kosambela sambela na esika tozala basali. Donc tozala bref bandeko na ngai ntango yango oyo makambo eza ebele ndenge balobi ke tokodécortiquer partie par partie ya prophétie awa biso tozongi na koyekola lisusu prophétie à travers longi oyo balobela na paragraphe moko eza awa ya prophétie que longi ya kolia kotangisa ili atangisaki biso nete ebi ba valeur ya makambo oyo. Donc mikolo ekoya tokotalisa bino ke longi wana aye na matière ya kitoko makasi to mpe nsiku miensemono anza po prophétie elobi ça c'est longi qui préparera encore le peuple du Congo car l'avenir du roi sera très méritier sans temps. Alors longi allez vous préparer biso poto mission de pas tata na biso pour ceux qui balobi ke zamba eza munene
topé moto moko boye koya kopela ndeko na ngai soki omiboteli mapapu te yeba mososa ndeke oyo boye kobota mapapu okosikela na zamba. Voilà raison wana bandeko na tobengi bino na kati ya fumu kimbango nzonzi na biso mobateli na biso totombola ye mpe tokumisaka ye ntango nyonso mpe ntango nyonso kolaka tokozala na badifficulté loka nzonzi azali toyebaka kotalisa badone na biso to babesoin na biso epai ya nzonzi oyo ya biso ndenge ya kolobela biso na mokili ya modo. Bref mokimbango azali molobeli na biso epai tata akeli likolo na se omutu moko te kokende mbala moko te akekutana na tata mokili. Bref bato ebele balukaka bayeba tata mokili aza wapi aza ndenge nini. Alors à travers nzonzi na biso apa biso mpe na nzela ya ndongi o tata mokili na biso. Voilà, merci beaucoup bandeko balandi téléspectateurs bolanda biso de début à la fin. Et c'est bino grand merci na confiance, grand merci na fidélité, grand merci na ndenge beaucoup partager, beaucoup aimer et puis ba intervention na bino, ba réaction na bino, ba question na bino, ba suggestion, bozanga te ko tiela biso yango to ko ya répondre yango na lolenge moko ya malamu étant ba jeune à lumière, étant l'ère de l'éveil, l'ère de la conscience africaine, l'ère de la vérité, l'ère du verseau. Tout ça, on a battu sur les prophéties. Il y a le 10 septembre 1921, où il y a les bases, puis où il y a les programmes, il y a le monde spirituel pour l'avenir, il y a Congo, puis Afrique, puis il y a Baïndo, il y a Mokile Mobiba. Tout ça, on a la deuxième partie, on a décortiquer paragraphe par paragraphe, toujours ensemble avec notre réalisateur Kevin Mouzita et notre chaîne, vraiment tout ça toujours et Nabino ensemble. La présentation est qui Longi enseignant, infirmière Matondomea des professions et moi Nanzinga et Fumonanga. Et tout ça qui ici il y a Tatatimba Vula Oyo Azali Moko. Il y a des enseignants aussi, il y a message à Foufamu, il y a religion africaine, Villa Matadi, enfin il y a Congo central. Numéro Ezawana 085 0053 889 085 0053 889. Tokutani à la prochaine Botika na Congo ya Nzambe, le créateur et Fumutimbango Mubiki Sebaï. Ciao.